Moi ça poto, la moi ça poto te, on est sur kaka. Ça veut dire décor à sali soanaye. Divine Maleba ada moi si oyo a wumena décor. En tout cas décor c'est un homme à féliciter. Très bien. Ce qui va Johnny un homme fidèle. Ce qui va dire non non bako eza lo bino te lo wa yam cité et alors ko la tatité et alors wa principité. On comprend? Décor c'est un homme à féliciter. On m'a dit décor alors bino te. Tantôt plutôt mais décor à Biams. Luka moi si non mon oh ça en est à 5 ans. Tati Luka moi si mon ça en est 5 ans au balana ye. Décor ça dit 10 ans de divine. Les lois honoré moi si naï. Et ça rare mon garçon zongi là. Ngaba kena be le tikanga yi. Na on ça vina ailleurs. Les gars bon tinga bana tikinga. A commencer dans mais décor à boti divine mais honoré. Salut Mokili, Kinshasa, partout ailleurs, nous sommes là. Nous, c'est Top Media Télévision. Je vous avais promis que je serai aujourd'hui à côté de celui qu'on appelle Décor Ilonga. En tout cas, une façon d'accompagner notre frère, un artiste bourré de talent. Aujourd'hui, c'est son jour, le jour où officiellement il deviendra marié. À Koko, Marie, il y a... moi si moko boye mokolo moi lelo. Alors restez branchés dans Top Media Télévision pour ne pas manquer quelque chose. Restez scotchés. Ici nous allons vous donner l'exclusivité ya makamunyon so ezo leka awa na 4e rue bisika boni mosala o ya kitoko ezo ko salema awa ba artiste comédien nyonso ba kozala awa parce que rendez-vous za pona ba artiste tout parce que za moko na bango mutu azoko bala. Alors biso nyonso to pesa nzambe merci, mais je vous invite aussi avant d'appeler bino maloba ya mimika bongo obo uti kolanda wana bozwana nous exclusivité bozwana nous extrait ya film na bino le temps de la fin o eza deuxième saison et uti aussi là bientôt bozozwa série na bino na kombo ya Vonette mais nanu to continuer ko consommer série na biso na kombo ya temps de la fin deuxième partie suivant ça. Merci. Bonjour, Junior, ça va? Ça va bien. Bébé, ça va? Bonnie? Oui, il faut d'accord. On gagne kaka. Maman, tika. Nzambe, cadeau na. My Antika. Nzambe. Nayebi ke ngaba frère. Ça moi. On a baki te, le rôle Maman. petit koto fona le kanati kilo ba frère. Bonnie. Tout va bien. Bonnie. Ça va bien, mais non qui moi chaleur hein. Aujourd'hui on est free, on est té. Il n'a pas caprice, n'est belé. Maman donc quand il s'est Vraiment. Au sokoli yango tate. Vraiment. Vous avez vraiment besoin nango. On connaît singai. Nalinga ko mingi. Ya on a kanisaka. C'est ça la famille. Famille c'est. Papa mais il a kabato. Mais tant que tu as ini. OK. Il y a mon tout les aka ko bomba rancune. C'est ça. Na kata bébé. Na ba mangela wa. On doit bien quand la peine non. Ça va Na yebi. Papa nga pe ezali ba mi qu'est-ce que va dire? Ko na tika avocat na changer. Ah, o tiki avocat. Yango pe sa mne makasi. Diaka oyo. Mikolo pom bomba ya yo moko. Bomba. Bana ba biate. Au moment où tu peux savoir.
Aïe, que yo. Aïe, n'a pas fruit. Il y a des foufou, le sonnet tout parce que lui avec les riz. Alors, toi là, tu te moques de moi parce que je mange les fruits comme ça. Toi, mon amour, tu as ça les lois t'habitent. Non, non, pas ma soeur. Bon, les moyens sont amour. Non, non, la pomme. Ah, qu'est-ce que c'est aussi? Ah, mais c'est là. Ah, on a pris un hôtel. pomme et quoi, bon, maman. Ah, il t'a bêté. Quand on change d'avocat dans les choix, vous gâtez. C'est beau. Il y a une sorte de Mickey à Kitoko. Ma casse. Ok. Sucre. Et dans le sucre. Ça me sous-sous. Goûte ça. Obi ki bitaba nzoto mikie. Ba bitaba mfeza mkie. Nzoto mfeza bien. Pas mon casse. Oui, on a pris. Ma sœur dada. Nyabi que tu oyo bobi o me amba fulo kwa ninga ba fulo. Ngamona omona. Tato bongisa. Ah, vito bongisa toda famille ya. Famille nyonso yango oyo. Famille zango, famille ezate. Kutu tina fanda kia na lobi nga papa bona téléphone. Tango ya bosa na te ba fruit. OK. Ah, Monique ngala na précédé kaka. Précédé. Quoi? Mais pourquoi tu touches à tout moment comme ça? Un truc bizarre. Comme quoi? C'est qui m'a nyama hein? Ça va. Non. Mais ça va, ça va. Ok. Ok. Éviter na salero, pai après na kinde. Non, non, c'est bon. Bon, quand tout solo dité. Ah. Nanga kolia. On va entrer dans nous. Na va banzira mususu na OK, pas de problème. Na tala pe batninga mususu. Pas de problème. Moi c'est c'est ça. On zambe azana bon monde. Tu n'en viens là, tu vas là. Manga ndio mikite mama. Sima. Ah. Oki kotonda. Même c'est pas possible la tonde. Non, ni ka sabon. Oko ka sukolo bate. On va sama, yo beta pe so ata frère te. Makamala na talasi. Ata biso to abana ntana mais il faut tout na papa aza. Papa zali. Papa zali mais abomba manana. Tozozela sala makambo oyo esengeli après voilà nde bato nyonso bakomona. Zela mususu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosunga. Mimika Bongo, bonjour. Bonjour Mimika Bongo, bonne santé. Oui, Dieu fait grâce, ça va. Ouais, un mot par rapport aux circonstances à Lilo. Bon, en fait, nous sommes des artistes et comédiens, ce n'est que normal. Par rapport à l'autre décor, ils ont mon mari, hein. Mon mari n'a chez Coco. Bon, à Tikinga, à Zumosi, je suis à Monia Kokinae, à Lobinga na Kokite, mais na kapende bolingo ezalaki na yekaka ko assister à mariage na okapé le goût de ça pour ngape mkono bala na obengisa. Mais Mimika Bongo, les gens se disaient que décor à Bali moi si moi poto, basi à poto. Les artistes aiment bien les femmes de l'Europe, de l'Amérique. Au coquille qu'on répondre na bande quoi na nini. Est-ce que ça solo à Bali moi ça poto bien? Abala moi ça poto, abala moi ça poto te. On ne se bat kaka. Bas. Ça veut dire décor à sali soanaye. Divine Maleba ada moi si oyo a wumena décor. En tout cas décor c'est un homme à féliciter. Très bien. Ce qui va Johnny un homme fidèle. Ce qui va dire non non bako ezalo wa binote ezalo wa yam cité et alors ko la tatité et alors wa prince cité. Vous comprenez?
Décor, c'est un homme à féliciter. On m'a dit décor, alors binoté. Bon, tantôt plutôt, mais décor, à Biams. Luka moi si mon oh ça en est à 5 ans. Tati Luka moi si mon ça en est 5 ans au balana na ye. D'accord ça dit 10 ans de divine. Les lois honoré moi si na ye. Et ça rare mon garçon zongira ngaba kena pe leo tika ngai. Na mo sa vina ngai. Leo bon tika bana tikinga. A commencer dans mais décor à boti divinité mais honoré. Voilà. Ça veut dire 10 ans de fidélité. 10 ans de fidélité. Aujourd'hui, relation il y a des corps, na bino, na bande ko na bino misus. Et ça dit nanu ndenge nini. Tout biso relation de Sidara Toros. Biso na ba décor de sama mukina bien. Biso de goudi na goudi. Goudi na goudi. Goudi na goudi. Biso isi goudi penza. Ba comédien sur ba bali après yo ba problème bimi. Ebima na problème sur ba ebima na raté. Biso lo ke tika la kaka. Ke biso lo ke tika la kaka ba pornographique pour tout ça. Biso tout est capable. Ngabe mkono bala ba problème ebima ka escroquer alia mbongo. Bolingo msu c'est darat. Obe le erreur mo ba basala ka. Ndé to lingana botati là pour on au sérieux. To lingana ka te poto bala. Ah oui, ah oui. Si tu comprends. To lingana ka te to bala. Si ça tient ça tient. Ça tient. On laisse tomber. Et le but est que décor à lélé mon. Non, et daki pe na bolingo mais ça pas tout na numéro et ça en côté. Simbité à tracer chemin à zongeli divine et 10 ans de fidélité. Voilà. On a bien divine madame 10 ans de fidélité. Ngara n'a pas en bas 10 ans. Là 2 ans on se sépare, 3 ans on se sépare. Une année on se sépare. Moi je vis comme des Américains. Voilà. Mais eloko moko. Tété eloko té. Voilà, finalité et la question. Na lana émission no moko na moninga na biso moko peka ya presse. Son excellence Adoyoué. Au lobby eloko yo sepelaka na vie na yo place okumsela nzambe po ozwa sida te. Il y a 5 8x. 108. Bana otanga entoko mana 100. Wana ba X. Wana ba X. C'est pour amuser la galerie, et ça rapporte ça aventure tout ça vrai. Tu yo moye biso na personne répétant dans hôtel ex fidèle, ex Jean-Pierre, ex Léon, ex Frédéric, ex ko na komisi bon tina 108. 108. Ce qu'on nzamba permettre teke na zwa sida. Ça veut dire que nous faisons pas nzambe. Ba mo ba bisika bata ba yebi ke baba ex nanga. Très bien. Na boye ko tanga kombo po 108 ngesa lo ko émission mobile. Voilà, Boza icône, un message pour les enfants qui sont en train de vous suivre. Oh lelo bakozala baza une force, il y a lobby ba puissance en devenir pour pas comme un peu le coup là-bas lobby. Bon en fait génération ya biso pe ba yamba e biso pe to yamba ba maboko ofungama. Musala théâtre et musala batu so tout ndeti nga mobalo na jusika rigueur makasi. Normalement on dit so va officialiser nga na tika. Il faut ba fide ou fusu ba ya ko ba remplacer. Parce qu'on a boya na musala au poko. Mais comment un professionnel peut laisser son travail à cause de son mariage? Yo bini bali comme na 8 ata moka bitaka takanga lupanga. Siko mutabini simbongo ne ya passe. Allez à boy na sana nakanga makapo ba matanga na miniati. Ma belle famille musuba kokana ba mama miniati. Ah, bino bena bilona bino. Yo bitaka ba pizza ba mibali musuba crise. Ba kende likona bilo ba miniati. En tout cas toute la famille botika bilo. Tout à Kiro ezali boso na bino mo bo monde. Et Kiro yo. Je peux passer. Voilà. Un message par rapport à chroniqueur ou tu peux être Non, c'est ma petite, hein. Na chinois? Non, na beti non na épinglé pour que Flore. Oui, ça va Flore et ça l'a mawa. Na yeba te que Flore a beli. Flore a ben ngaka yami. Yananga mais non. Moli mo Flore fait pe manakimia. En tout cas to zalawana, babito lela na ba oyo, bazolela, to sepela na ba o ba sepela. To zalawana. Mais dans bato bazolo ba ke bato malamu bazo tika, bazo kufara, lo ali ti ba Flore makini si alo barate. Ya lo barate. Mais bato ya mabe bazo tika la bato malamu bazo kufara. Siko liwa mweza kanzambe za palmarès nzambe. Kalindi bato mabe ba ke yemo ba préférer que ya mabe ya malamu akende ya mabe tikala. Siko ngana roté ya nzambe no yebisa nzambe ke bomanga no ya mabe tika prince ngolo bani. Voilà. Lo yo lingolo ba solo bato ba tout ça bino benano bika bozo ba ta. Et ngam tabe o moni ngai na sabile lo moko ngamimi. La tenara mutu te rigueur. Très bien. Surtout les journalistes et les chroniqueuses. En tout cas, là, moi, Mimi, je dis la vérité. Parce que la promotion na biso. Ça veut dire, artiste, c'est dans Michael Jackson, dans la série, on a YouTube, les alaïtés, moi, je suis makambo, les alaïtés. Les autres, comment on a vitesse, il y a Android, il y a TikTok, YouTube. Ça veut dire, on a tenir yo rigueur,
na tenir ndeko na rigueur mpo afingi nga to alobi na nga non oyo ezosala eza kaka mosala na ye nazalaka na tati ya kotenir bino rigueur nga tuka na bosepelisaka nga nde bomatisanga mikolo bomatisanga te na osepela te nga bomatisa na bino nga ngai leyo asalenda leyo avanda na ngwende leyo alobaki ya kobouge na ye te prince eza mosala bosala sikoso na bopesa bino maloba bosala nini il faut bokotisa ti vous faites aussi bapublicité na biso mais bobongisa nde so bomoni ke bolobaka mabe bosala effort yo obongisa omoni lelo toye na occasion o mesuka na bino en tout cas baminiature emataka ya mabe obetisa bato mitema tak 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 oye mariage ya décor Baptiste pardon toi baartiste comédie obengi biso toi bapeintre toza bamason te toza bakati nini te bakati nini te toza bacomédien seneke normal toza na baex neti nga mokolo abala yebaka famille ya baleon baoréclame mimi abali atiki ya na biso alia mbongo famille bapaa Frédéric yoka mibena azaka na fia bapapa paa Frédéric mpe akosilika papa kinganda akosika seneke normal peut-être eloko mo bato fo balongola nde na motu tati tolinganaka te ke po tobala Oui, c'est ça. C'est le destin. oui tolinganaka ka so tolingana ye po tobala na seke nga na kobota te seke fo nabalaka na rebala tu as compris. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ça mimika bongo Nicolas comme système made in RDC les to mona lelo ba gesho abala mosina kitasa ba pirondo masi ba gingombe baza vraiment ebele Ba décor ka ba longa pe kitasa mimika bongo to zela pe kitasa pe nga mbai na nga za libanda mboka ti nga made in France. Voilà. Made in France. C'est bon. Nga made in France. In King in France. Yes. Made in France. In Paris. In Angleterre. In Canada. Non, tu n'as pays. Si vous voyez, à Balinga, mais made in France. Nga made in France. c'est à Londres ba ko ya na bongo. Balala déjà ton. Balala. Made in France.
C'est Dada, oh là là. Bonjour, Junior, ça va? Ça va bien. Bébé, ça va? Boni? Ouais, il faut d'accord. Ongenga kaka. Maman, tika. Nzambe. Maman, Cadeau na yo. My Antika. Nzambe. nayebi kolinga bafrère Sawa. yango nabaki te lokola ti koto afona leka na tikelo bafrère boni toza bien boni yo naza bien mais naoki mwa chaleur aujourd'hui frère olingi te na bakaprice na ebelebele nango nde okanisi ngai vraiment osokoli yango ata te vraiment vous avez vraiment besoin nango okanisi ngai nalingako mingi yango nakanisaka c'est ça la famille famille nyonso yango papa meilleur elaka bato mais tant toza ini ok ya motu ezaka kobombaka nkini te c'est ça nakati ya bebita na bamangela ndobebikanga pena ezosanga nayebi yo babanga mpe ezali bamiki siko balingatika avoka na change otiki avoka yango mpe esa mone makasi diaka oyo mikolo pomme bombango ya yo moko bomba bana babia te omoto kutopesa yavoyo ayebi ke yo ayebi ngai na bafruit ya nde na fufu na loso na tout parce que lui avec les riz alors toi là tu te moques de moi parce que je mange les fruits comme ça toi mon amour natika asalelo ata bitali on a ma soeur bolingo nyonso yango non, la pomme. Kasi oso osimbi awa. Wapi sio? Nga pinga na ninga yango te. Pomme ekobomanga. Bitabi te. Kaka nshange avoka na olia so avoka te. Tabo. Obika bitaba ya nzoto mikeza kitoko. Makasi. Ok. Sucre. Et dans le sucre. Ça mosusu. Goûte. Manga te. Manga te. Obiki bitaba nzoto mikie. Babitaba mpeza mikie. Nzoto mzela bien. Pas mukasi. Oui, on a pris. Ma sœur Dada. Nyabi que tu oyo bobi o meme amba fulo kwa ninga ba fulo kapo ngamona omona to bongisa vito bongisa to za famille ya famille nyonso yango yo famille sango famille zate kuti na fanda kia na lobi nga papa bona téléphone tango ya bosa na te ba fruit ok moni kinga na précédé kaka procédé quoi mais pourquoi tu touches à tout moment comme ça un truc bizarre. Comme quoi? C'est qu'il m'a dit à main. Ça va. Non. Mais ça va, ça va. Ok. A évité na salero, papai, après na kinde. Non, c'est bon. Bon, quand tout solo dit. Nanga kolia. Oza nzaba mususu. Naza banzira mususu fona ke pas de problème. Natala pe batninga mususu. Pas de problème. Moi c'est c'est ça. Nzambe azana bombo. Tino bien na ngatika na. Manga ndio mikite mama. Sima. Oki kotonda. Même c'est pas possible la tonde. Non, ni ka sabon. Oko ka sukolo bate. Ona sama yo beta pe so ata frère te makamala na talasi ata biso to abana ntelo mais il faut tout na papa aza papa zali mais abomba manana tozozela sala makambo oyo esengeli après wala nde bato nyonso bakomona nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga
nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungu